Père Soso, tokomi wapi. Est-ce que moi si na l'économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodote? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, bozola nabiso ba internaute nyonso, shalom. Désormais, na Congo Lokole.net, bobandola émission École de la foi avec évangéliste Flamme Kazadi. Rôle et émission na biso bien-aimé, ezali à équiper, ezali à occuper peuple de Dieu nyonso surtout connaissance et la parole de Dieu. Bien-aimé, connaissance et à pouvoir. La parole de Dieu dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, christianisme est la religion. Christianisme est un style de vie basé na connaissance de la parole de Dieu. Lelo bien-aimé, muto aza na connaissance, aza na clé ya nyoso. Ata foi na biso bien-aimé, est basé na connaissance ya parole de Dieu. Bien-aimé, ata po sambela malamu, il faut dans la compréhension ya parole de Dieu. Soko oza na connaissance la parole de Dieu te na monde lelo neto komi, oza neti musuni na monoko ya diable. Bien-aimé, oza na droit ya okende luka délivrance mon côté, tant que oza na connaissance ya parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle na Bible les acquis de la croix. Jésus-Christ a foutu la biso nyongo, bien-aimé. A foutu la biso nyongo. Christ aza agneau pascal bon abisso. Christ aza arche de Noé. Tozan na ta ya grâce bien-aimé. Grâce et l'équi. Grâce et l'équi loi. Napesi bino merci ben internaute nyonso bozo la nanga partout dans le monde entier. Napesi bino merci les éminents serviteurs de Dieu nyonso. Eza évangéliste Odon El Wanga na Paris. Napesi bino merci. Nzamba pambola bino. Nzamba za la solution ya ba problème na bino. Napesi merci na équipe mubimba oyo basutenaki ngai na caméra. Napesi bato nyonso surtout merci. Bokolandanga na prochaine numéro. Toza na 4 écoles, émission École de la foi. Toza na 4 écoles, toza koye ko la bien-aimé. Merci nzamba pambola bino na prochaine émission.